Yves muli mokilo toza nango o mitema mabeze biele ngaso nzambe te merci na kufa kala Zena sali on a sa kwiti parce que na yebi teke azala problème na mbali na ye ayebi sanga te malgré to solaka ayebi sanga ngote abetela nga lisolo wana te ngakuna bia kosi engata bolo babongo Zena balola libana nga bia kosi na ye parce que na mona ke longne pa lo kwa muta meli na yebi mutu nanga okay na yebi mutu nanga la moi pa ke no elongi Zena meli yako peut-être le bibilo kwa bongo mais azana kati ya libala soko zo gagner déjà ba net ba 1700 ba 1500 okoza ngeska vanda te komaya ko vanda libanda osalaka ozala mukanda mais soko ba déjà kolela na mama Denise akotina komba Jennifer tant toza basuna ya lobisio ke na mona mutu nanga mwa bière okay on se comprend na mona ke longi ya mutu nanga ebi wa mutu nanga na ebi ke longi na ezaki ya mwa bière on moni peut-être a déconner mukende ngwa ko to ba artiste oko beta pe matolo na yo pa uso mona ka ndembongo azene mbonga diane bimaki wana ye pas raisonner ke ye pas zo mwa muke na ye mobala perisa lobby ayoki tende salike aboya ye ninga boye lelo 100 mètres na yebi ke na poto ezaka plus mwasi nde mutasalaka bongo me basali ndeko na mwasi ndenge wana na yebi te imagine nanu bazoloba oyo apanzaki molangi atie mobali molangi bamisusu ba version ebime belebele Zena qu'est-ce qui se passe kote kopo nde wana otya nanga tembe te makambo mosusu nde soki ebakisami en tout cas na yebi te nga na kamwe na mwa ndoto na yo oloti mpe Jennifer epa million na message naloti te ndenge ndeko Maxi alotaki aosime na motu Maxi pas suspect ndeli mutu akosimbola mutu na caresse ndengwa parlons ngolo banini Maxi loba vérité Maxi loba vérité on eleleli wana na caresse toko sangisa ngo moi c'est kitoko beauté sili je sais pas moi ba problème ya problème ici ça beauté ba problème ngai na mona ki yango na siko moni moso mutu azala kwiti pe bebisaka elongi kwiti ebebisaka elongi omona penda ebebiso elongi ezaka bongo na la brune vraiment bana baza kombe moi confuse mibale misatu te mibale famille bango malobi misatu yo lobi mibale nga nayokaki se mimsone ekotaki lera benganaka ye bos kuna sani euti libanda kuna eyeli biso awa nga yangani te nga mpe nayeba eka droite naloba te ya na émission misato te baye koconfirme biso babi na biso te nde kaka bengana ye wana ze minoko ekotaki vie pa ndima na ye ndenge azalaka ne babysitter azwa fanda na ye wana na mwana suka tomoni oya mobali wana oya mobali te mwana moko aza wana na kati ya liboso te ya mibale te biso bongo azalaki nga moko bodaki ebele mabeka pongani na ye koloba nzambe alimbisanga tuma babebele na bombaka yo yebi yo kotosolaka na ata mwa ndamu neti makambo ya bagrave nga alobaka te nesa noke naza na baoutrillage me na gardaka yango mpo na nga bango balobaka eloko te bazoloba na se na oyoka te yo mona kipaka te parce que so na bi nalanda nakoya koloba nabeta lisolo boye ntango na koloba ngo to bandoba nga loba mwana etindanga na ya koloba badiaspora nde basalaki mabe ifale bandima kopesa 300 euro te te abalaki ye ana droit et moi n'a pas eu 500 non maman ça fait 300 mao azute te yango nga baki ifale bapesa pe mao mais Sylvie Moricho il faut bapesa ye quelque chose azo mérité quelque chose parce que ye Sylvie mtaboyaki Jani te Jani ne mtasali baventir pendant 16 ans vous comprenez faut tozala na logique faut tobaka vérité moi ça zeli maman ba miome ezoya na makambo wana ti eloko ezokota te miome eboti luka mwana mwana azoya te vous comprenez tika 16 ans c'est trop okutana na moto aza lesbienne te okutana nanga na kota nganga te okutana nanga na bwakela moto maladi te nasala moto mabe te motema polele
so na yoki kanda na bimisi ekei balanga mutabakisi si kode bakombo comprendre ndamu ke eza makambo ba prière hôpital ba docteur ba yebika ke naza bien te kozane bazinga kingai bon bazobondela nga gabi bachanga sonde nga bachanga sonde nga na telema nga mo na otambola nga mo botanga poane bon bon mon grave mais moi avec Jésus-Christ na yebi ki na obima mais pour ça on a kenda na tension 24 et puis na surménage tala likolo wasko bazo ba janya utukufa ka sikolo bayebaki nzambe ya bima oyo apotre boli ya Casimir onga asambelaka te babi jana utukufa ka sikolo ezopele zu Gabriel nayoki bona biro kuna na seki oyoki bango nayoki bango mama moko azalaki afasi na ngana ngabi akufi mama mpona heure nini ba 19h nabengi Sandra nabengi leki na ngabi Sandra bosambela makasi mama moko akufi. Love is crazy, love is funny. José Baila. Na jo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah, na rembi na robi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soku kaka kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soku kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yo kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozana agence moko ya si ebo kazi siki kaka ngambo braza na tena baza continue JB Service akuna ezali Angolais mérité. Angolais JB Service et pas les amis. Voilà, bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. C'est l'émission qui vous donne l'actualité. Le nous, c'est Stato Ibabango avec Yves Ipan, ton directeur de faux, là, fin avec la série. Continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Mama Touma, Gabriel Bolembo, tous les Awatoko sur la Ebele, parce que tout le monde a moi temps Ebele à mon anité depuis enterrement, il y a Gianni Faye. Alors, Lelo s'est décidé à qui bongo. Ameka koloba pe mamuke surtout que boyebi amina ye vraiment proche de Gonabiso Zena la guerrière oyo bazala ba evra ensemble boyoka kipi bomona ki ba vidéo na ye alors lelo
ndeko ameki koleka pe ameko pesa conseil na ndeko nae ameko bimisa pe moi certaines réalités oyo ekosunga biso na bino bozotala biso. Merci na Pierrot Mazala derrière la caméra, merci na Migaba Djinde na assistance na yo, merci na Poupo du Mona Kata Canada mon ami Bambote Belé na Chris Tembo le Fiti grand frère propre Jean Robert Kala la les savants de la DC la force qui a Timothée Maya maman Nicole maman na parfaite à Paris et Bambote Belé na maman Emile Bamote mais tous peu la mbete maman Nikelemba Billy Vumuka Fondation Tosunga ba vivre enfin voilà to pe simo de pa ya Gabi Mama Tuma Bolembo officiel TV Bolembo officiel maman commissionnaire da monene pana kaza voilà da monene na ABC yo tozo teka mapamba ba terrain tozo na promotion à $350 to comme na promotion à $350 il y a 250 et sili to comme na 350 et puis bat baye ba ke tozo tongela batu penda. OK donc pesi kaka mbongo na yo osombi na yo lupangu na yo tout so olingi batongela yo osali choix kaka osali choix na ba olakisa yo ke bandako oyo eza na boye bandako eza na boye ba kotongela yo so olingi biso mo pe totongela yo pesa mbongo te donc na ta casa za wana bale biso ke ndako eza prix boye opesi moi caution no peut être à 2000 to à 1500 chaque fin du mois so ko bio ba no futa $200 kaka yo so ko bio no futa 500 so ba no varier kaka yo so ko bio no futa 150 kaka yo donc nga kutu na pesa déjà moi esika na nga moko déjà ba banda ko tongela nga déjà donc toza wana tozo tonga bandako za cherté eza cherté ba ko tongela yo ozo futa chaque mois chaque mois au moins kaka esili ce po bi na précipité donc bi na futa 1000 par mois yo kaka donc tozo tongela batundako donc na sele déjà soki totali to peut-être na ko tindelo image olekisa moi na sele ndé na ta casa sa tongeli batu bandako donc bazo futa kaka muke donc je préféré ko bambongo ngolo ko ezebele te malamu na pesa na nga batongela nga ndamna no varier na nga so na 500 na pi na 200 na pesi so na 1000 na pesi donc chaque mois occasion ya mwana ata yo pe na ndako na ona so po lingi batongela na kinkole ba otongela yo donc ata no simpa na ta casa ko tonga otongela yo to solo wana na oya pa na la tubengo la grande commissionnaire oza la grande ya monene fotaka ya monene ya monene tu jamais le maboko boy na to pesa numéro na yo lelo pa ya ndeko na nga moko puis ve na nga moko yo grand frère ya masala nga Deyon Poutou a pesa ni monete so ndeko ma bengi na France lelo ba benginga OK ba benga batindinga ba savon ba savoir docteur Mogijo. OK. Voilà. Ba savoir ils aussi ça banduta. Voilà. Mais nayoki déjà ba iko comment il y a déjà ba retour. Oui. Ngai moko no nazani. Ngai moko. Ils a penalité na ba savon wana ba. Donc ngai penza nga moko le na yaka monene wana elle peut ko peser 105. siku enini bandute kata kinga kaka ana mipanzia. Oh monsieur ba na mipanzi kata nga na mipanzi. Tango na kondi pe na osape boni. Na fai na ngaka kati savon wana kaka mtezo bikisanga ezo omone misuni ezo bima misuni ezo bota na bima na nzela wana mais est-ce que yo ndenge traité yo temps belé te na sala nango lera tozai na atole na yo te toine mo centre tanga pesinga na mo centre wana nga na OK wana na pesinga ngo na le na ye na salika 2 jours na coach hôpital. Na sale lipa ngote ne ko sela nkai na binya basalo da ba 6 fois na opakola kaka ni na misuni sikoyo omone ezo kufa ndute ezo kufa bandeko basande ni po bazango ba benga na option oza besoin na benginga na 089 65 61 779 na opese numéro docteur so kalingi yemoka so na docteur basoli ba omsu ba otinda penga na okeso mana tina agence kenon. Voilà. Merci beaucoup, Maman Gabrielle Bolembo. Alors, tu benga que plus pénalisé par rapport à nouvelle commune de Gibiso, il y a Zena la guerrière. Mais avant tout, tu as bah espace mogo tikala kiawa, il y a Gabrielle Yokanité, il y a Monanité. Alors, il y a enterrement, il y a Jani Fight, tout ça, il y a un cimetière. Mais bah, si c'est nous, c'est pas que ça n'a quelque part, nous sommes vendus na Tchétchéri, nous sommes dans Kassavubu, nous sommes dans na Matongé, mais il y a Gabriel Monanité 3-4 jours émission en fait ça qui ni d'ailleurs
na cimetière ndeli sous donc moi ezaki te. OK. Donc on a pas que Gianni c'est fini. Donc douleur. Donc c'est fini, tout le monde a ka lisusu te to zangi ya faille. Vous comprenez? So mon peut même na kota libulu na kenda ite. Bat bazo boya papa bat na zaina bango na délégation so na nata kaza tema monenga na zaki bien te ba boya ki même ba vandi nanga même na kiti. OK, na mona na jeep ouais. Ba vandi donc to faille na biso. Vous mona. To vandi na so côté ba kiti ezala kana. Na moi pas que donc ya faille akei. O mona. Donc tema ngalela na kati. Tema ila na kati. Naza so to ala matanga net après matanga na okaka bien te. OK. So na lela ki mingi na kati. Yango moi ba peksa kanga. To salenga mabe, salenga mabe. Donc na kenda ke hôpital ngamoko, ngabite. Na kena hôpital. Kenda ngamoko. Nge bakanga ngape na fin hôpital ba 4 jours. OK. En fait une tension bien. Oui, tension dérangeaki. Tension dérangeaki. Ah mais parce que la quantité donc et ça la mabe. Mais attention comment il y a le lingue belé tout ça on a ndeko c'était un bagarre c'était hier hein. En pleine émission si vous que Maxipé lela ki tension salier vimisi makolo ngape vimisi nga makolo. Ah bon? Oh ngata na kepna mo le batalinga ba fini nga nani kutu fi mo kutu nani parfaite na pesi mbote kuna na hôpital la Maman Olive. Abna ya gabi ba kwa kele mbasu ngabi te. Ngala bite ba kele mbasu te tension et ça la raboye et ce qui est cotio ko yango ce qui est brisque pas donc yo kapana nzo te komi poids quoi ya yote nzo te mone komi poids. OK au sel quoi ko vimba OK na mlela ke ba kamwana na yenga moko baso talanga penza ko na kenenga moko sel kenenga moko mbala moko ambulance ale nde bamimenga na 24 na kende oa ville pourquoi ba urgence ya na nini na 24 na kende na 24 mais attention ko moya be ko ba attaque ko maladie moko ba attaque et comme ba maladie moko compliquée ya bondoki je sais pas ezo yaka moi au moins moi nati na hôpital ko suna kutana moi na 10 ans tension ngabino c'est pas possible moi na 10 ans tension ya par rapport à quoi azo résoudre nini na kamwe pe maman na ye moko za te ka kola pa mbanda maman na ye moko so tel pe santé na ye bien là donc na pour moi na oza ka traumatisé ozo ko comprendre que ya ya ça penda simple na funa bandeko na ye ba yaki na ye tension oh est-ce que maman mingi mabondeli mingi hôpital te est-ce que bon prière moi na age tension na nini alani na mwasi anyokoli eto ndini na kamwe ataya mobali voilà t'es comme mystique on banque ça ba crise ba todo kenda kaka boy tout ça fait très mal mais ya Gabi tout à la une émission comme ça le UCBiso et Gianni oyebi kana bala mibale tandis que bandeko ba ko ba bana baza misatu éviter ceux qui ngote ya biso na kati par rapport à Gianni Faye ya bana ya Tiki et puis encore salaire ne utobima 1700 euros 1700 euros parce qu'on gagner na bien 1700 euros gagner na bien moi 1700 par mois nzambe na ngai apesi la buine 500 1200 bapesi mama oyo aboti Gianni Faye éviter ko mona déjà salaire wana nan salaire ko nini ndeko bundi mais j'ai une information na jui susu et ndeko Faye azana nyongo ya $2000 ya mutu moko na France ba artiste bandimi engagement ya kofuta mbongo wana ba diaspora quoi mais n'habité 1700 ko avancer ma nyongo ne wana moi 500 moi 1200 tika sali occupation na moi ndamunda ba futi ba nyongo siko nga zoka moi est-ce que bazo mona teke mona mao azo sala examen d'état. OK ba diaspora mbapesi l'abri na famille ya mbali diaspora pesi la buine 500 famille basi bazui mbongo batala pe bano bazo présenter examen d'état le comme na tu quoi nani anzi oui examen d'état ndenge ezala mawa uti na ba problème makasi auti pe na kobela makasi ozomona bakokota la anzi te
azo présenter oyebi kisasa na biso mwana soki azo présenter ezali ta moyen eza te oka bapesi anzi te boketika so na famille ya na sens te famille bakokatela mpe bana na nsima wana bayibi mwa sans lisusu nandimi te nandimi te ndimi nanga te voilà mais toloba mambo ya bana nanu ya fai nayebi soki oza na mwa idée ya bana mpo mare vala confirme biso ke eza na mwana mosusu avant jani abota na la brune eza na mwana moko ya mobali babotaka na sénégalais mais wana toyebi yango wana boyebi na la brune vraiment bana baza kombe mwa confusion mibale misatu te mibale famille bango malobi misatu yo lobi mibale famille bakoloba misatu yo lobi mibale ngai nayokaki mibale siko nasani ngai nayokaki se mimsone ekotaki lera benganaka ye bosko nasani euti libanda kuna eyeli biso awa te ngai yangani te nga mpe nayeba eka droite naloba te ya na émission misato te baye koconfirme biso babi na biso te nde kaka bengana ye wana zemi moko ekotaki vie pa ndima na ye ndenge azalaka ne babysitter azofanda na ye wana na mwana suka tomoni oya mobali wana oya mobali te mwana moko aza wana na kati ya liboso te ya mibale te mais nayebi te obota ya bilongi nayebi ke bato bakobima bakofingafinga na bango ngai mais yaga makambo okonfirme na batelevizio bangaka pe te nga bayebisi biso bongo azalaki nga moko bodaki ebele mabeka mpongani na ye koloba nzambe alimbisanga me na ndenga mabe te na ndenga mabe te oso comprendre na ndenga mabe te na ndenga mabe te oso comprendre oui voilà mais sikoyo komona tout oyo ezoleka par rapport ya mort ya Jani Fai nayebi te so ezoteya biso nini mort ya Jani Fai du début jusqu'à la fin bakundi ndeko makambo ezobimaka du jour au jour nayebi te ya Gabi est-ce que yo posi temps to mpe na mwa ndoto na yo oloti mpe Jani Fai pa million na message oloti te ndenge ndeko Maxi alotaki aosime na motu Maxi pas suspect ndeli mutu akosimbola mutu na caresse ndengwa pardon ngolo banini Maxi lo ba vérité Maxi lo ba vérité on est les liwana na caresse toko sangisango love la cat la personne mbote mingi Maxi bondo we na linga kemi parce qu'elle aussi alo ba vérité papa na lo ba na ye oui biso bato lobaka na toto memaka bangambo nayebi te naloba lilia mais sikoyo tomoni 40 jours batiango le 11 mai les familles badeside ndenge wana mema desaro eza mwa moke il paraît ke mbongo mpe ya mama Denise ebimaki bapesaki famille kasi bambongo bapesaki enveloppe eyaki ti mpe bapesa ye famille ti ale 11 te basolola mbala moko po le 11 nde eza esika bozosisa makambo nyonso 40 jours eya likambo makambo ezosila soki bosala desordre basala libela boni makambo wana nyonso esila et surtout baleki ya jania mibali wana bakoki mpe kokopesa bango quelque chose moto asali neti nayokai moko abi nakosomba ata moto na ngai esalelaka nga wana Lasconi mpe alobaki Lasconi oui Lasconi bakopesa mpe mbongo asombi ne moto na ye ezosalela ye ozo comprendre c'est ça mbongo atata na bango komona déjà ndenge dispatchaki mbongo wana ya Gabi 500 euros na mwana nyonso la mariée bato bengi bongo la veuve ya ndeko na biso Fai azwi 300 euros wana mama asololi na bango mpona badiaspora nde basalaki mabe na ndeni il fallait bandima kopesa 300 euros te wani te abalaki ye ana droit et moi n'a pas eu 500 na maman ça fait 300 mao azwi te yango nga baki fallait bapesa pe mao siko mao siko problème ezaki lokwa peut-être babalanaki te mais Sylvie Moricho il faut bapesa ye quelque chose azo mérité quelque chose parce que ye Sylvie mtaboyaki Jani te Jani ne mtasali bavantir pendant 16 ans
Vous comprenez? Faut tous avoir la logique, faut avoir la vérité. Moi ça zéli maman. Ba mio mezo ya na makambo ana ti. Et loko zo kotate mio me boti. Luka mona mwana zo ya te. Vous comprenez? Tika. 16 ans c'est trop. C'est trop. Ya Gabi, tu es bien moi si égale fidélité. Surtout on le montre mais moi si mobimane da fidélité. Yoko sala yango. Te ngaza mobali. Ah, ya. Fidélité ngona neti ndete tindenge ni. Parce qu'il faut supporter nyoso tout 16 ans. Lovita ye na maman na supporter 16 ans. Ko supporter ngo supporter ko yo kanke azo kana bilengi place mo bo. Yo vando supportaka. Tika biloko wana. Bo tika biloko bo sala wana. Fallait pas faire ba pese mbongo mo no mata 1000 € ba pesier. Ba sali mabe. D'accord, toi moi ba sali mabe. Ande ko nanga matonge. OK. Ba sali mabe atapeka pona bongo te. Ba sali mabe. Fatia divorce bayoka na kila bazo apena 1000 bakateli la veuve. C'est benga ba pese 500. Batuni oncle. Batuna pona nini? Teta bangi ba pesa. Oncle esi bango bengi bango te si bon te. Parce que maman a été habité. Ba fallait pas. Fallait pas pia kaka. OK. Fallait pas pia kaka. Voilà, ça fait très mal mais je crois bien Makambeza, Makambeya et voilà et ça là que maman la Sylvie a récupéré toujours. Mais n'habite s'il faut le bas. Libo sakai na epoka njanyanga asombi lopango te awa. So ezaki lo asombaki lopango Sylvie likabinda ma. Tata ne pe gouverneur Ah, tata na azaki gouverneur nete soka alongwa to azaka. Baka po sa bien moko ezate na Kikongo. Osoki bien zala ki. Ngata alliance ebunga na okesomba na Gambela. Na ko somba na Gambela na zobisa alliance na nga. Parce que ça veuve ba bwana te. OK. Mais ça que le gars bien exaté moyen t'as se libéré na ya sa makambe mususu comprendre. Ya. La mémoire à Jennifer ko loba nini. S'il faut ozonga moi si vont raisonner bolamu na ba moment pour passer na ye. Ya fa ya zaki bien. Ya fa zaki bien zaki mutu moko azaro loba penza te. Moni ya fa itango apo mtaya na ye. Apo mtaya na ye na njonzi. Ah bon? Ouais, apo. Ola tu to sa pas major to zeka to sa kana apo. OK. Oui, to sa kana apo. Apo bendi mutu na ye, mutu ne pesa nini? Aye. Donc major atuni biso babina nga jani nga bon major. Jani amuta ko tuna. Vous comprenez? Elle a pas pesi le meilleur. Major va katana na ko sekamba liboso amona jani azo juabi non batu bazali. Azo jouer ce qu'on a koye Babylone aka basi banyoko la kaye zo baso nde basi banyoko la kaye na nga tsaka longi na ona major akufa. Vous comprenez? OK. Donc mtayaka na ezaki apo. OK. Apo mtayaka na. Ozomo na ndeti ya continent kazaka pa ko lobate donc alobaraté. Atala batukaka boya ta bosali quand même ka seki. Alobaraté. Ngala ko mona janya yeke ko loba na ko mona ngwa après ba leo njonjinge coach nzoto ile ko mona jani pa tanify. Anda ko miko loba. Mais azaki na bien likamna mutu te aswana pena mutu te lokote. Mais na bilo nzoto ba bimisi pona ndeko na parce que otum suba lobi na moni bandeko musuba sali ba analyse soki jani ke ndai ko bala moliso c'est parce que mawali ngaka mobali moko ya poto tika ba vanti makambo ba ko kena ba analyse ndeko wana sala makalango makambo lokuta ba ya profitaki ne kaka bazongeli mwasi na kala profitaki makambo wana sala manonga te les artistes tango ya yakina maona nzonzinga asatandaki nani ayebeteke ba olinge na poto c'est pas que ba olinge na poto on se comprend makambo sala manango okokolo na kwa moko sola na yo pe mbongo ye nango pa se kola mbongo ezaki oya on se comprend mbongo ezaki ko ya ba mbongo msusu na western bozo bosa na yango okotala bwe Gabriel mais western etindelinga message ozwi mbongo te otindelenga mbongo natala bwe code yango wana on se comprend mbongo ezaki ko ya ka ba diaspora merci vraiment malgré nini yango soki ba covid yango ebebisi mokili
diaspora za ko tinda mbongo so babe atindelo mbongo. Ça c'est vrai. Soko za ko bwaka mutu yo yebiti. Koli nde koli. Koli. Oso comprendre. Ba gali ba futa. Ba yo kana bango be ba bo futa biso. So futa no lele baluka. Lele baluka. Yele. Allez tu as Mélicio. Ya Gabio. Metala lelo. Bokile baluka. Effort perso. Ozomona. Voilà. Et ali kamaro yokana. Ke ata mutu moko bozanda ko moko. Ta mutu moko linganga boye. Osani. Abengaka aotinda ndembo. Biso mbale to yebi. Yo pe oyo bazo benga yo biso mbale pe to sani ni to yebi. Okay. Mutango aye na ete. Po biso batinde batumbongo batinde atini pa yate. Bokuta na pete. Ma dépensa. Okay. Yebe komela. Ebele. Bomba la moko nde ebele. Ebele. On a China. Tena o China te, yemo ngalinga. Oh, yemo nga poza kina mo ba 10 20. Fin du mois bo sepeli ozu ya tatu, ozu ya Marcel, ozu ya KMB, ozu ya bozu. Bango so ba tinda na bango. Ozo moneza ki likambo. Okay. Zo comprendre ça ki likambo oyo yemo kandi maki e ko dezoya. Yepe kuna ya mwasi pa ndimi pe kota mobali ko dezoya. Mais bakuta na bango te poso pe bakuta na ki akusala eloko te. Mawa usala eloko te. Okay. Ezali na ngoka ye moko mobali poso na ya sala ki. Ezaki na ngoko lokuta kaka. Mimi bali baza lokuta. Okay. Ba créer kaka. Voilà. Sunga biso ya Gabi ndeko Zena la guerrier azaka nani pa na yo? Zena za camarade nanga. Camarade Collègue. Zena to ebanya na libanda, to ebanya na théâtre te. Na libanda ndeni quartier moko. Papa Baguetan. Donc pas Baguetan na Lopori. OK. Bazena bazo futela kuna. Awana na Kasavu. Taunga ba sentenga na Lopori ana Kasavu. Taunga ba sentenga na ke kunati. Deska to ebana na bébé. OK. Vrai nom est dans la bébé. Vrai nom est dans la bébé. OK. So ante yo na ye nanya mema ki muninga na théâtre. Tenga pela na kota kenga zila na kota ki. Ayo kota ki. Kota ine na wili, ai singa binanga na koma ko répéter na pas sans souci. OK. Ngabité. O banda ko répéter be ba misanga tenga bité yaka. Yaka to sa chopa mangwa. Mangwa saka na kwe yo ke ndipe ato yaki pe. Bokoti. Ndipa yaki. Bozo peta ko vanda penda ku moko. Ko vanda trop. Il y a trop. Trop. Et bah toza kotambola pe ba mingi. Donc écoutez libino eska bo koma so pa na biso to lali. So pe pa na bango to lali. Donc toaki na famille moko so pe pa be bakata to ke pe to lali. Na ba 7e. Te 7e te. OK. Mais sikoyo est-ce que to ba ndeko Zena ala ina vie à moi beaucoup mebele? Muswahili. Ando mele? Azo mela na ye. OK. Est-ce que vous avez pu vu oyo ba ndeko nango belé les lois ba lesbiennes pour bazo loba makamona ba commentaire de moni bazo tcha ba ndengo wana? En tout cas wala ndena yebi yango te. Mais moi kopo yebi ba Swahili. Moi kopo ya oleka nango. Voilà. Mais tant qu'on tali vidéo na ye azolela na écran lelo ba vous les belé na miki la poto nazala mukanda mais nazala ndako te nazala fille de chambre. Nazo sala makambo ya bien te nazo lia bien te na 3 heures yango musala yango na musala go faina tineti asala wap na bureau mais ko tano do vidéo na ye na ebité na vidéo batindeli ngango ta camarade na yo na tala bwinga Zena sala on a sa kwiti parce que na ebité ke azala problème na mbali na ye ayebi sangate. Malgré to solo laka ayebisa ngango te abetela nga lisolo wana te nga kuna bia kosi engata bolo babongo Zena la libana nga bia kosi na ye parce que na mona ke longne pa lokwa muta meli na yebi mutu nanga. OK. Na yebi mutu nanga la moi pa ke no longia Zena meli yako peut-être le bibilo kwa bongo mais azana kati ya libala nga na yeba ibongo na yeba ite ke alongwa libala na kamwe. Mais on a 3 heures libanda vidéo azo sala so talelo misu nebité 3 heures du matin libanda atena musala to da ngene ti so zo nga pe nazo comprendre te parce que soko zo gagner déjà ba net ba 1700 ba 1500 poko zanga esika vanda te ozanga ndeni poko louer chambre moko ozo futa chambre na msu 500 €.
otikali na 1000 ekosauver makambo na po ofuta noso ndako mosusu te malgré ba responsabilité pena na kisasa okotinda pe na mois moko 200 na kisasa ozomona yango wana azokamwa komaya kokovanda libanda osalaka oza na mokanda mais sokoyoka deja kolela na mama Denise akotina komba Janifa ntango toza yawana alobi si oke namolaki mutu nanga mwa bière ok ozo comprendre namolaki elongi ya mutu ngai nayebi wa mutu nanga nayebi ke elongi na ye ezalaki ya mwa bière omoni peut-être adekone mokende wana mais nayebi te abi bokoya operde ye abi boya operde ye lokola boperde de Janifa ozomona teta mosusu ndi réalité ya makambo yo ozomonaka baventure omona mpe beta mosala bavérité ya gabi mais mpo na nga soki alobaki aosala su te wana yanga namona yango grave mais lokola azosala nakomona yango grave te mpo na poto bachambre eyalaka nakoyaka na beti porte naoluka chambre nazwi chambre ofuta combien par mois na ofuta autant par mois ozomona eza mpasi mpo moto soki osalaka ya mpasi mpo moto atula libanda parce que bachambre ezali bachambre ezali mais docteur kilo ya koloba par rapport ya oyo olobi likambo ya vie de couple na ye en tout cas nayebi te ke bakabwana nayebi te do makambo yango ebimi kaka nde ye moko aye kosala bavideo bandeko mosusu babeti koza kokabwana na ye ezali par rapport ya vie la même vie azali nango na Kinshasa nde amemi yango na poto mobali apekisi alobi ayoki te nde esali ke aboya ye ndenge aboye lelo 100 mètres nayebi ke na poto ezaka plus mwasi nde moto asalaka bongo me basali ndeko na mwasi ndenge wana nayebi te imagine nano raisonner passer bazoloba oyo apanzaki molangi atie mobali molangi bamisusu bazoloba baversion ebimi ebele oyo ngo na omona nini fonga na sola nao na ye so nasoli na ye peut-être oyebisanga vraie version omoni yango nalinga na sola nao na ye zena qu'est-ce qui se passe kote kopo nde wana otya nanga tembe te makambo mosusu nde soki ebakisami en tout cas nayebi te est-ce que kotala ndenge otalaki ndeko na yo nga na kamwe nga unabi te seki abeti elongo moko boye kaka nde yamone mbongo ajani ebimaki yango abeti elongo moko boye nga mpona nga nazalaki bongo to nde naye koyoka sikoyo okende bobali bakabwana bankambo nga bi mais ndenge oyebeli ndeko na yo depuis ville ya Kinshasa azalaki kaka na même vie wana ya kopo kolangwa ekomela nde komela nde nayebisi yo ti komela nde amelaka na ye mais ya oyo bazosite na kati naza te oyo aza lesibien oyo nayokango te ok mais sikoyo conseil nini okoki kopesa ndeko na yo aseneti po mwa otala yo si faut sola na ye na caméra yango oyo oyebisa ye nini peut-être mpe ozwa libako ya otala émission oyo so nayebaka ata swahili me nayebisi ye na swahili mais lokwa nayebi swahili te naosaka effort nayeba swahili ngai te lokwa nayebi swahili te donc naoyebisa ndeko na nga avant kosala video faut koyeba makambo nini oyo koloba po bapreparaka yango foyeba makambo nini okoloba mpe otala ta nini oyo okoki kosala likambo ozomona déjà soki moto déjà oganyaka quelque chose par mois bambongo wana bamisusu baganya yango te mosusu omwana mpe na mois aganyaka 200 euros mosusu mpe $200 mosusu mpe $100 mais aosorganize nango ka 100 wana ozo comprendre aosorganize ka na 100 wana mais yo ozwaka 1500 1700 soki 1000 combien osala video na loyenge te po ekoma lelo moto nyonso akoma kotiola yo moto nyonso akoma kolobaloba moto nyonso akoma kosakana na yo bake kobimisa bamakambo ebele ebele ndenge ebimi lelo esali mpenza kitoko te combien d'années asali ze na umérite 15 ans pekokoka eza se ba 10 ans te ba 10 à 12 ans te aumérite beauté si aumeli ok moi c'est kitoko moi c'est kitoko beauté si je sais pas moi ba problème ya problème ici ça beauté ba problème ngai na mona ki yango na sikomoni moso moto aza na kwiti mpe ebebisaka elongi kwiti ebebisaka elongi omona mpenza ebebiso elongi ezalaka bongo te soki omela yango kwiti ebebisaka elongi
yango de sisi beauté to c'est moto te peut-être ça la beauté na ye mais jour wana nde peut-être melaki ya rabongo ya rabongo ah ça fait mal mais sikoyo tolo ba voyage ya ndeko po ba mezo bimaka ebele bele okende poto est-ce que zaki mobali mtabengaki na mobali abengisaki bakabwana mobali abengaki penza ye wana yebaka bazalaka naye kanye na makabo de mambala ibele ba okosila na bango yo akota mabela de bisa koto baboba libala donc mobali amema babota ni mwana wana ya kitoko wana ka mwana wana mobali aza bien calme OK mobali wana mobali bazala bien wana calme wana ne mobize na kutana libakwa kitoko ça fait très mal comment on a kobungisa libala na yo isali ondeni ya gabi nazo kaka pa bato nga na yebi te yo na bifuna sola na ye na kwa koloba loba ebele awa ya emso yango te emso mtu nso mona sali neka video oto ba artiste okobeta pe matolo na yo pa isimbi ozo comprendre toi ba artiste ma yeza solo toi ba artiste oso mona kande mbongo azene mbongo diane bimaki wana ye pas raisonner que ye pas zo moi muke na ye mais c'était pas le moment. OK. C'était pas le moment. Voilà, lelo journée internationale du théâtre. Bande qu'on plus. Il y a les 27, bah ça les. Il y a les 27 va reporter qui va chango lelo. Éviter il y a gado kete, je sais pas contre temps ou bien comment. Na kete pour na nzoto peneza osinga te kena banda na déplacer belé hein. Bah docteur asenga pa funa zo repos pour na surménage pe salainga. OK. Et na zaïpe na surménage à makasi. Travail pe les kaki mingi surménage pesa ki makasi penza. Des docteurs abaki nde ozobima bokende pena kozwa ta repos na yo. Parce qu'on a na passeport na maboko mais aime na voyager. OK. On comprend. Mais na passeport na maboko mais aussi na voyager déjà. Oza moi quelque part. OK. On va bouger ça te. On a pas mutu mo fana déplacer mboka. Na mona makamu susu. Au vanda kinya. Na mona makamu susu pendant 2 semaines. Après na zone. Mais nzela Dubaï nzela na yo ya chaque jour. Kasi on a dit que na za passeport na maboko te. OK. Voilà. Otaka nzambe na place nini na vie na. Oh. Na place à liboso. Nzambe ne vie nanga, c'est ma vie. Naka moi tu suis ces missions une fois. Et sur Yves Tiganga. Je savais pas que toi qui nous sommes en église. A continué na maman na Gabi a sombi ba barre de fer. Au sombi ba tol, au sombi ba saga ciment. Au pesi ba frère église ba mbongo comme na quatre église. Oui singa au côté prière. Tu sais ces missions maman au côté prière au bi matina poko. Na ndimaki te ke ya Gabi apesaka place ya ndengo ne pa nzambe. Ya solo po nde bato bamonaka yo na ndinga pe na mona ko par rapport ya façon d'être na ndingo za ya mo chocho ya moko boye makambo ye mais moi maîtrise ya moko za la nango mais ya ko besoin nzambe na niveau yo sala ka wana makambo yo sali personnellement touché nga nzambe ya solo nga na za bongo nga lukaka Yves muri mokilo tozana o mitema mabeze biele nga so nzambe te mais na kufa kala. On comprend. So nzambe te mais na kufa kala. OK. Ozomona. Babiloko wana nde esalaka ki ezala force na yo. OK. OK na église omoni ke non bazoluka ba barre de fer. Bazoluka ciment. Bazongana welelaka. On dit ça be photo sala boy, photo sala boy. Ouais, ça ce que ezaki biloko ya nini ya babenga ngoni o ba faux sceptique hein. OK, faux sceptique oui. Dalle voilà. Ba otonga dalle poto zu sika na ngirenge. OK. Na okikaka o faux sceptique boy. O mutu moko azwaki yango azo sala. Pas mutu ngo abandonné. Mukosuka na kendanga mais dalle ono insilité. Faut chose à la chose na moi même comme dans nzoto faut ça une semaine o abasi faut ça faut ça une semaine nda et na kena kutinga bo cheche so biloko likolo boy o te mutazwaki yango alembi na ye boy azo pesa te bo sela nga devi vous comprenez bo sela nga devi papa ememi nde ememaki nga wana lobi nango nde moto kutana kinayo na kena sombi tout
nga na yibaka na weleli nde lipamboli yango wana soki okoti na église okuti bakisala nzambe okotika bango ndenge nde okuta bango okotika bango bongo te fu mwa ndambu mso mosusu azangaki transport mosusu moto avandaki wana azoraisonne mokambi mosala nzambe mosusu avandaki wana bana ayaki mpe nazwi eloko te bana bakolia nini me ntango yokanisi ye ata na mwa $10 apambola azolobaka nzambe apambola yo yango esala force ya motu esala nzambe esalaka force ya motu. Mais bato ebele bamonaka yo rancunière bamonaka ya Gabi motu moko boye ayebi mpenza makambo ya losambo te ayebi nzambe te parce que bamonaka yo neti okotaka barancune ya bato sa pourtant kutotuna nano ezalaki ndenge nini mama kokoti nani ayebi soki sa pourtant to ezalaki ndenge mama na koti kasi te te na bi ndenge bato yo lelo osalinga boye na plateau non na bi na bacommentaire ndenge ekendaka te bato bamonaka kaka ke ya Gabi ayemaka bato akoti abeti babordi ya piti ake na ye sikoyo bandimaka te kosalelaka nzambe nga mo namonaki yango donc naboya ndenge ofilme mais nga mo namonaki yango soki etushaki nga yo siko ti nde osala makambo ndenge wana sikoyo na ndenge ozala na émission so na obeta masolo boye bato baondima te vraiment est ce que ozala mpe bongo de bien koyibaka omoni babelika eloko mo boye na mesa mosantu ke tozoluka eloko boye nga pa na telemaka te oyo nde bato bazala batelemaka naokaka mwa soni soki kaka na bakambi bakoti na bingo nalandi nakepi na pesi nazala bongo osala mosala nzambe eza malamu mingi po nzambe akokanisa yo na likambo moko ozo comprendre naza na kufa ndongo na biso ndongo na biso akufaki ya 2 mois ya na nene botai pa tokufa ya 2 mois otolia na ngwala ya na ya kufi ikomi nini en fait la famille 2 mois kaka ya na kufi asali ka crise kande epasalaki asali ka crise akufi eza nini ya Gabi mais nalati nanga babiju nanga na te nanga maquillage non c'est naleli nanga pete oleli te pourquoi nga moka oleli donc nde eza wana libumwa mama na bango basili donc nene botai koko na biso abotaki na mwasi mosusu nene botai aza mwana suka ya bamama ya biso me na mama mosusu me na libumwa mama na bango bango nyonso basili ntasuka atikalaki wana akei mais soki eza nini mama wango elandani espace ya 3 ndabaka 3 ans bandeko bakekeke mbangu mbala moko 3 ans te non na sorte kufa 2 mois 2 mois musu me mama moko boye olekaka pete yaka matanga na kuna na famille na ngwala ti nyandi ngwala ka mikolo ti kasi toyaki mais avant aussi toyaka ti mwa ba 2 ya na biso wana na ganya wana grande sœur grande sœur evite botai na miti otike ndenge nini est-ce que aza kuna ya masina pa oncle aza na masina kuna programme ebimi ozoma te na programme ebimi te oyo aza soldat a major major donc moi ezati ozo comprendre donc faut koyeba kosalela nzambe soko ayebaki kosalela nzambe mais peut-être azali so yebi kosalela nzambe ozosunga misala ya kati ya église nzambe akoprotege na makambo nyonso ata moto aye ndenge nini ngai naza bengai na kufaka na mokano wa nzambe te naza be ata famille batelemi ata banani batelemi atuka nzambe aprotege nga ozomona c'est ça mosala nzambe eleki bamafinisa mosala nyonso to mokili mosala nzambe eleki mosala nyonso mokili batake ebele oyo eleki nango wana ya bafaçon nyonso obetela biso na oyo toyebi na oyo toyebi te ebele Yves ntango nga naki hôpital badocteur bayebi kaka naza bien te poza nde bazingaki ngai bazobondela nga Gabi batianga sonde nga batianga sonde ndenge nini nga naotelema nga moko naotambola nga moko botianga poine bango bomona yango grave mais moi avec Jésus-Christ nayebi ke na obima mais position nga nakendaki na tension 24 et puis na surménage tala likolo wasiko bazoba
Jania utukufaka sikoyo. Oh. Bayebaki nzambe ya bima oyo apotre bol ya Casimiro nga asambela kate. Babi Jania utukufaka sikoyo. Tozopela zu Gabriel. Bayebaki nzambe na yoki bona biro kuna na seki. Oyoki bango. Na yoki bango. Mama moko azaki face na ngana. Ka! Ngabi akufi. Mama. Voilà Erneni ba 19h. Na bengi Sandra. Na bengi lek na ngabi Sandra. Osambela makasi. Mama moko akufi. Bwana nzambe abaki pe kaka. Baba nani? Jésus babaki. Yaziki la gidi. Na bengi basala nzambe. Ebo bondela polanga. Mama moko otokufa. Na bisu na ngafo. Pasteur Biongonga Grâce. Yene na benga mingi pona ayepa bondela polanga makasi. Na benga ibinanga Ma Gabriel. Abi Ma Gabriel. Yo kufala mukama nzambe. Uzobanga nini ngabi tozana ye. Da Yves. Moi bosona ke okutana mola muta kufala biso nanga. Bobi mi sepa kende. Mikanda ebele mikanda. Voilà mola lo kengeli. 19h20. Akende mekete ba 23h. Voilà yo bino mbali ka botukani. Te mususu ozepe ngamoro mibale. Benga mona ngana te. Wala osipeka mutala kende te azaka wala kozaka wala. Omona ke nzamba za malamu mingi. Okay. Ata malamu mingi. Kabinga bo changa sondi te ngana na nga bien. Na kita na kitenga mo na subi nanga. Obika bo hôpital ngo Alix. Basala ba tsanga ba pampers ngabi tete. Vous comprenez? Na ba sondo wana ba telio même. Prière ba omona ki angote. Ba insister nga ebo tiakasi. Ma yebi nde traitement hôpital ya mama Olive wana. Non. Ah ouais Gombe. Koto ya 24 wana. Bazwinga mitami sanga na passe. Mais bazwinga misisa minene nga mona oba nga bazwanga na o jaune. Ba bibiso jaune na tolinga ngote ba bi ekozwama bazwinga ya blé. Bazwi te mwana na parfaite. Nzamba pambola ye. Okay. Bazwinga misisa minene, baluki misisa minene nga misisa te. Na kima hôpital pona za misisa te na nyokwa maka. Ozomona ba noir. Na nyokwa makasi. Okay. Vous comprenez? Bazwinga misisa ba traiter nga na buto na babilo kuta. Tension ezo comme na tongo zo na mukana 15 ou bien 14. Okay. Bango mo ba docteur ba olo bana obongo. Abi yo za nzambe. Papa batenga bakisi batenga babiloko bachaka wana banini papa na komi na tongo 14. Kande balobaki. Mais est-ce que ba camarade na yo ba mi na yo ba collègue do musala ba yebaki? Te nga benga te. Pourquoi? Na benga ki yote. Na benga na utingo na vidéo tout même. Na boye pe koloba na bombi pe ka ngai bo. Yaka beda misiko oloba boye. Ngali akani so ennemi. Osozo na hôpital foka nga monoko. Ça c'est vrai. Ibaksa ba komba. Osozo na hôpital. Na za no te oyebisi osali pe mission batna so batala. Non, ibaksa ba komba. Si. Na ba musuba linga gote tango mona bongo ay bon, c'est le moment to profiter to frapper. Ma colonio suicili. Nesi parfait omoni yo ba imbasu. Abia gabina banga kinga omoni nyoso esili ekomi mikezo ndenge zala. Na ko mona amour bozala ngo na famille na yo. Justement tango na dokota le dimanche wana. Na moni grand frère. Na moni mama Lydia. Et mama Lydia udu ba na sima na Sandra nga watanga na vandi na moni bombe bale ba yi na sima na nga. Et eloko sepesenga amour entre vous nde bozo solo la ndenge baba master ndenge baba batu mo musala ba collègue moko musala moko na moni pe ba bisou ke zongi donc mama Lydia pesi grand frère bisou na litama mais maman na famille mpeza la raté ba bisou bisou na famille biso ozwate bonjour ka ba pesi bonjour mais bino ba bisou yaya bengi pena Sandra ya ovanda mimie papa biso akoli siso na bolingo mingi. OK. Azaki wa de Dieu. Akoli siso na bolingo. Yezalaki bana mibale bwa swani nani abandaki. Leki yaya te. Nani abandaki. Bundaki nani abandaki.
bana kola bino na mweska bande na ya mibali baswani te tina ajo na ko unayoka ta o tufina yo nani unayoka te toujours uni bien biso papa sa kolisi biso na bolingo mingi tellement ya koli ye moko pe donc a kolisi biso pe na bolingo makasi mais sikoyo pourquoi tant d'attaques mingi ya Gabi ba attaque au plus bataka ngo za par rapport à nini vérité kako na étoile na nango OK ntamta lukaka ngai bakoka kete menga na olakisa olakisa ngata olakisa Jésus Christ pour kutana misala okutana na mutu azali esibieni te okutana nga na kota nganga te okutana nga na bwakela mutu maladi te na sala mutu mabe te motema polele so na yoki kanda na bimisi ekei bokutani bobongisi pe ekei esili so na sina lobby c'est fini okutana na nga na gumba mini église na osambela do yo moko le ozoya omona pena ke na o mutu te mais siko bataka on tango ngaka bazalo balanga mutabakisi siko de bakombo comprendre ndamu ke eza makambo ba prière mais surtout yo mona bataka ngo ya kandengo wana mais pourquoi kokataka ba vérité ngo peut bon ba vérité ngo pe na sala ngo mingi et tapé bandego mususu mal à l'aise na tika bango pe na bomaka vérité ki munga la pele gebele te bongo na loba neti ni nanga na yeba makama be na loba te alobani na kutu mba bebele na bombaka yo yebi yo to sola na tamwa ndam oui donc apa na pesa confiance ko loba te po loba te ina loba te nga lobeta liso ba te nga loba neti makambo ba grave nga loba te mais ça nous que na zan ba outrage mais na garda rango pona nga bango balobaka baloba yelo te bazoloba na se na oyoka te yo mona kiparati parce que son abina landa na landa na koya koloba na beta li solo boye ta na koloba ngo to ba ndo banga loba mwana etinda nga na koloba yo bonga na fanda na ngaka voilà to mine sur la suka ya Gabi alors éviter ba film ndenge ka ba je crois bien une fois na mona ki na gag ya ndeko na biso Jérémy Chabani souvent comme yo plus na ba gag ki ba film ndenge mwana linga nga mingi mwana kuma wabenga nga mwana monike ba isoler nga mingi ozomona mwana monike bazo isoler nga mingi yango abenga nga na ba gag ozo kompa tango bakamba ngwe bandaka si biso to sapala epa ya na sokona na kauka tango na ofana pa grand frère na kauka OK Jérémy to oya kuna ba to bengani to ye wana ozo kompa onyo so fina yo zui waka na besoin mwana sa nini akende liboso loko aza déterminé na makambo na ye ozo comprendre aza déterminé l'air afungwami maele na ye omoni mutu so oza yo moko maele na yo kofungola yango ozo comprendre ofungola maele na yo mais soko oze pa mutu osala o mutu aotinda yo mais soko okomi siko yo moko yango moni Jérémy afungwami afungoli mayele na ye oyo ayelaki mpenza na nini na scène ndo moni mpe Nzambe accompagné ya pamboli même ba film ozo asuste mingi bagaka po Jérémy ka babengaka nga te o tokosilisa ye te yo bosani tokosilisa ye mais Nzambe alola Nzambe apôtre Bolia Casimir Nzambe apôtre mère Nzambe mama Lili Luzaya Mobolia Nzambe Mignoni Bolia Nzambe prophète Tito Bolia alobi lokuta ya aussi la te zala kaka tango yo memie boy ye succès ye boy tango yo leki na ye boy ya pesa meli boy tango sali boy ya pesa meli boy Nzamba sunga bolembo officiel Nzamba sunga bolembo officiel lokola comme déjà monétisé côté ça siko félicitations merci to côté ça siko ba film pona makambo ekende bien ba film là oya kolinga ko jouer aye ba tu msuba linga ko tebele ba oya on a bi oya ko boya aboy oya ko ya aye mais na yebi ke ça quelques-uns o bazala bango naître to ko bunda na bango voilà to bunda na bango to bunda na bango ya Gabi to bunda suka to apena o to ko sala bako salama
Voilà. Il y a un bandit qui est biso. Et puis, il y a un micro aussi, ça m'a solo ya nana takaza par rapport au terrain. Ok, biso pe na bio. Parce que on a yebisaki batu. Voilà. On a yebisaki batu. Na yebisaki batu na pesi mambote na mibange. Ya munene. On va français quoi. Na français simbate. Commissionnaire ya munene. Ya munene. Voilà. Na pesi mbote na Lovita. Bijou Lovita zotala nga bo s'abonner na Lovita TV et puis excusez bobo sana te bo s'abonner et pas Ibutu. Ba s'abonner pas Ibutu. Ibutu officiel. Ibutu a sa chaîne. Ibutu a sa chaîne. Ah bon? Fallait ça les vidéos na lobby en émission. Ba s'abonner pas Ibutu a sa chaîne. On se comprend. Il faut lire mbongo na yeye mo papa to ba lier mbongo. Ba to ba lier la mbongo. Il faut lire mbongo na yeye moko. Oh, fanya mbongo na yeye moko nga bola na olinga bola mwa Ibutu na olinga bola mwa Jodé de Londres olinga bola mwa Zena olinga ya Willy na olinga ya Bakata na olinga ya Bijou la reine na olinga na toza na bato o toza Cléo Mangwa sangisa biso to koma eloko moko bandeko ozoyoka ata Ibutu afinga na TV na yebine na olandi na privé. Okay. Nga na TV te na tika ko sala ngote na ndeka be na Bank de Londres na funzi. Okay. Ozomona c'est ça donc na olinga ye azala bien. Ça va bien pour chaîne na ekotalema taka Ibutu ozomona na osala les vidéos après émission yo pour salela ye yo pour salela na bosa diko MK zaki ni afaka salela ye moi mbote na 2-3 personnes mbote na ngai za papa mibange na nga na pesa bango mbote Chuchu Luambo c'est de nyoko lekate kolamba kitoko kolamba nde kitoko kolamba nde vande pa Chuchu Luambo babanja bana bo mwana mama bango zaki muta kolamba donc na pesi mbote na Sylvia Kake sur ma copine na mabele na pesi mbote na nga na Mimi Ngwangu l'avocate na pesi mbote na nga na Tete Yondo de mi amor la lokondo na pesi mbote na nga lisusu na ya mete ya ngunda songa mbeli babetaka likofite ya Godé Chumbu ya nga ya Kati mama na Glody na pesi susu mbote na nga na Marlène Bile na pesi mbote na nga na bamibange nyonso tout en tout cas bambote na bino na pesi mbote na la mignonne mwasa ya prophète Tito ayaki séminaire na pe ba bon séjour na Congo na pesi mbote donc nzambe abatela bino ma papa lobako mona bwaka Jadeo Kumberto tozana Jadeo Kumberto aleki ya petit Jésus tozana awa donc pesi mbote na Sandra Bombula donc voilà mbosa abonné massivement na Gabriel Bolembo officiel moi tamuke salaki ndeko na bino azwaki moi na belaki moi moke sur ménage lekaki e matisinga tension donc ça nga moi bien te ya on azwaki moi ta ko pema parce que c'est la santé nde so santé za bien te mo sa makambo bien ezalité donc quoi na komi na nga bien nga siko na zonge na nga ba émission na zonge na nga ba activité à partir à lundi déjà bozozwa Lovita tola mani lundi ba bible loka ko tumba $50 ya to tumba libata to tumba libata lundi to sani ba bible loka ko tu il va que kaso ndenga ke de kaso mena kambisi. Merci beaucoup nzamba za na bino nzamba pambola bino on est ensemble toujours ma bondeli toujours ko bondela ka nzambe ndenge ezalaka kaka la fois passée na côté ya bino ceux qui ndokini nde balimisa na chaîne na Gabriel Bolembo officiel pe na Bolembo officiel pe na ko continuer toujours côté ya ko bondela ko eba ndenge ko bondela ko eba ndenge ko bimisa milimo na bino na basia mabele ko eba ndenge ko bimisa milimo na bino na bakunda po nzamba asunga bino misala pe na kati église okenda ka église te posa la photo indaka église sala ka quelque chose au moins moi quelque chose sala moi mosala nzambe sombe moi sapato moi veste tanga azolata ngo nzamba azosepela na yo donc voilà na pesi mbote na Hervé Kanya gaita ki seka ba diaspora nyonso bayaki ba devo papa devos andi azosala examen d'état so imbongo mbalo ebimi bokanisa mwana wana voilà nzamba za na bino na sima caméra Pierrot na pesi omba mbote ebele nzamba pambola bino bayena kosanga nanga libosa mozambe salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso salela
bia bisenga senga nzamba londe nalembi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalembi bia bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia Chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo